Original. 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 Dans les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qu'ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il l'aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, Elingi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botamana Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo Balingiri Susuko, Tiabiso na makambo ya tribalisme, Bolobila Bango, Bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo na lobaka non, Elingi Koloba N-O-N. Nyenye. Tolingi nini, nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko.
Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Parti Bo, Bokonzi Bo. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Et puis, beaucoup vivre en gros parce que politique, tous Nango pendant 5 ans avec Félix Antoine Tshisekedi. Et puis après 5 ans, ceux qui Félix Assali Moussala bien. Et puis il n'y a pas de raison que Assala Moussala bien. Parce que dans 8 mois, tout le monde a déjà Moussala Zali Kokende Malamu. Donc 5 ans, l'Issoussou et Kobakisama à Kobeta. D'un quinquennat, donc 10 ans à Kosala. Donc tu souhaitais Nzamba Kosala Moussala Naye. Donc vraiment, Bouyebi Kende na Lobaka. Tout le monde est d'accord. Et Zalaka jeté. Moni Makambo Félix Antoine Tshisekedi président Nabiso Assali Nakatia Belgique pour la première fois. Ba Belge, ba lobby bomoni Rende Swana ndenge a lobby banda kota na masolo politique nano moni président mon côté surtout africain amema full ya ndenge wana donc siko ndenge Rendex andimi Félix Antoine Tshisekedi est-ce kaza muluba parce que bino bokoma kotanga makamba ba luba oso ba nini est-ce kaza muluba ou bien mundele donc andimi a lobby nano amona te banda kota masolo oyo ya politique banda kota na masolo donc nana mona makambo oyo elege na kati ya Belgique te donc ndenge na ebisa bino yango na nazali koloba na base na batu nyoso tout oyo bazara na sima ya président Félix Antoine Tshisekedi siko soki mutu afingi yo ou bien mutu atumboli yo ekomi kaka béton olobika béton ezo résumer tout donc olio bando soit na yo zongi se makambo donc kokipe susu te olobika kaka béton donc yemoko Akosili sango. Donc, Moutoua Loba Matakita, béton, masolo esili. Donc, Gikamnango Sabino, donc, na ebandelia émission, Yangwana, donc, Torobanda pe émission, na vraiment na bonne nouvelle, Moko, Oyo, Etali, Batunyo, surtout, Balingaga, cleboaoriginal.com, en particulier 5 minutes avec César Ngadi, parce que, Tozu, représentante, chroniqueuse, Yassika, à côté de la famille, à Cleboa Original, Boebi, que Cleboa Original, ils ont cessé de s'agrandir. Donc, à niveau Akin, à niveau Yamboka, Kuna, Siko, Tozui, chroniqueuse à Sika, à partir de Lubumbashi, Kuna, na Katanga. Donc, chroniqueuse à Sika, na Kanisi Bozar, au monde, na ba photo, comme on a eu, Skola, Ikuku, Akash. Donc, Skola, Ikuku, Akash, Abandika, Lelote, Skola, Ikuku, Akash, Abanda, depuis Tobanda qui. Ba Cleboa Original azalaki ba côté d'Afrique du Sud donc il y a on a beaucoup na sport na lobby que donc ngana Diego Ka on a banda masolo parce que yebi histoire internet abanda kala azalaki na Afrique du Sud azalaki na biso donc azongi en forme donc yé a monaki côté muso ko kendete parce que ya yebi abanda masolo na bato ba banda masolo donc Skola Ikuku Akash bo yamba yendeng bo yamba kabatu nyoso tout donc to komi na base et vani na kati ya Katanga donc kuna déjà azali na esengo parce que Jean Kalombo donc azali grand homme d'affaires na kati ya Katanga kuna na Lubumbashi azali donc moi na poto akala na London asalaba masolo na ikuna avansa masolo donc yé a lobi kutu donc Skola Ikuku Akash avanda na yenye fois au contact na ye na tindele déjà Skola ba makambo na ye donc na kanisi basi ba bengani yé mutu akosimba Skola na makambo nyoso tout donc vraiment ezali jeté donc vraiment Skola Ikuku Akash donc bienvenue donc nandengi ya mibale parce que vous allez déjà na kati ya Cleboa Original donc vraiment Skola Ikuku Moussala e banda nazali ko pesa bino numéro na e batu nyoso tout au balandaka 5 minutes avec César Ngadi donc Bayamba Skola Ikuku Akash nandenga malamu numéro na e donc ezali 0851 120 036 donc bateau bazali banda ba précédé na 0043 donc sur bazali bando beti 00243 851 120 036 borozoye moko Skola Akash na kanisi bozo mona pe numéro na ye ezali ko défilé donc Skola Akash Moussala e bandi yo moko yebi donc ndeng grand prêtre alingaka yo moko yebi ndenge olinga donc na tieli bino déjà botala déjà bande annonce ya émission na Skola Show où ekozala vraiment makambo solo parce que ye ayebi Moussala donc botala na bande annonce na ye makambo alobi pona bino
Et oui, du nouveau au Congo, Banakin, Banapoto, partout dans le monde. Émission Nabino Bozela qui a trop Scola Show déjà dans le Congo, précisément dans la vidéo au Congo, Banakin, Banapoto, partout dans le monde. Émission Nabino Bozela qui a trop Scola Show déjà dans le Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Scola Ikuku. Akash Ndezala Kaka, hein? Asengamino Poussana Moukie, Afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa, original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir Masolango et tout le monde est d'accord. Eh bien, chers amis, chers mélomanes, suivez l'émission de Scola Show, l'émission Scola Show de Scola Ikuku Akash, Bandeko Bonimo. Pour la basango ya mindule, pour la basango ya politique, basango ya art, ba programme surtout, suivez l'émission Scola Show, ya Scola Ikuku Akash. Et oui, du nouveau au Congo, Banakin, Banapoto, partout dans le monde. Émission Nabino Bozela qui a trop Scola Show déjà dans le Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Scola Ikuku Akash Ndezala Kaka, hein? Asengamino Poussana Moukie, Afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa, original de César Ngadi Cléboa. Hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir Masolango et tout le monde est d'accord. À travers cette émission, bon, on a une surprise de Belé. Hein? Nous allons vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez découvrir. Donc comprendre, voir et découvrir. Hein? Des alakats, on s'appelle Sabino comme d'habitude. Conseil pe ba remarque na bino za welcome na émission na bino bino mo boito landa sans commentaire bino mo bolandi Scola Ikuku Akash donc bomoni azali déjà na aisance ya koloba donc vraiment nakanisi bino nyo stu bozali kotala numéro na ye na zonguseli bino sous ces autres défilés na se bo bengiye bo sololi na ye bo pese ba encouragement parce que musala oyo ezali jete biso to umela mais soko koti sika ba yambi o bien te ko iko lemba pe o lembi pe lem soupe mona pe tout la musi ya zazamet to yebi ke Scola Ikuku Akash, azali vraiment na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi na Cléboa original donc ezali famille na ye. Donc si koto koti vraiment na vif du sujet le loba sujet ezali ebele yango na sengi na bino vraiment peuple congolais bateau tout balandaka 5 minutes na yebi ke bolanda ba 5 minutes nyo surtout na bokebi mais oyo bo fongola susu attention na bino bo tia susu attention na bino makasi parce que makambo na koloba lelo ezali ba sujet ebele parce que ezali kopesa pasi na mawa na motema do peuple congolais émotion silité peuple congolais a mélangé émotion na kada na kati donc peuple congolais a commis likambuka bobu abimisi donc azo réfléchir était après na suka comme senga pardon mais il faut yangwana boyebi que 5 minutes il fait la car à 5 minutes ezali émission moko avant to loba makambu to loba makambu na to kanisi to kendara na émotion mais peuple congolais émotion peuple congolais inara mutu par procuration ayebi dudule swamite dudu swamina na mona ete ayoki kaka mutu moka meline masanga vandi wa pazol ba dudule swami lukuta amona ko dudule ete tango yeba ko tuna ya ko zwapeli sola ko beta on dirait ye mutazale ko wana tango ba tuna est-ce que yo yebi dudule swami ah ça non ngana yebi ete mena yoka ika batu bazolo bandengi wana donc omoni inaka mutu par procuration oyebi dudule swamite dudule swami za ba petit o na epsa ibino ke baza belete na kata monde do so zuli kambu na dudule swami ozuli kambu donc yo mto lingi makam oyebi ete omona mutu azo beta masolo mabe omona pe mutu mususu ayoki olie akende ko lobake ayoka ki lisolo yakendo beta lisolo on dirait ye mtazalaki. C'est ça les Congolais. Donc, azo ina mutu par procuration. Ayebi ete me ayineka o ngape na yoka ikabo. Aza mutu o aza misiki ngape na inaye. Donc Congolais to tika émotion. Beaucoup découvrir makambo ya émotion. Na kati ya émission o po batu mususu bakenaki mbangu. Siko bakomi ko senga pardon. Oh bo excusez nga toyeba ki te me peuple congolais to tika makambo wana ebsaka bino na kotika te tozalaki kolela kanambe alongwa tambwa aya kanambe étranger alongwa mukoloni tokozwa mwana mboka soka ye azala nani tokosoya na ye lelo nzamba yokolebiso 5 minutes tout le monde est d'accord to vandaki kutu donc nga nazali kama musika mais mama kalanga zotala nga na suka lobi na mama kalanga lobi mais grand prêtre ye na se planer le grand prêtre abi grand prêtre nga nazotala yo ndenge batu bazoya vers yo donc ozali penza mwana na nzambe donc vraiment mama kalanga merci na ba conseil yo sopesaka parce que yo ozali vraiment musale na nzambe donc heureusement que yo zalaka na ngai parce que les moko boye mona opesinga ba conseil ovandisi masolo donc nazali kobanda lelo na likambu oyo omoni
peuple congolais, ndenge na lobby peuple congolais émotion, a mélangé émotion na canaille. Peuple congolais a commis comme amnésie qui est moko nanko. Azali normal ayebi makambo bazolo bane mais alingi ko yeba yango te, alingi kutu ayeba te azali ko loba makambo nanko. Boyebi ke après Belgique, donc tout le monde était d'accord en Belgique. Nakanisi Moutou Azali d'accord en Belgique, na visite à présent Félix Antoine Tshisekedi Azali Ndoki ou bien Azali étranger. Donc tout le monde était d'accord avec Félix Antoine Tshisekedi na makambasene na Belgique na de Salamate na minute oyo d'autres Azali Koloba président de la République à partir il y a Belgique à Keneki directement na États-Unis d'Amérique. Donc Azali Kuna pour participer na 74e session il y a Assemblée générale il y a Nations Unies. Oezo les Canadiens New York boyebi que c'est la première fois na il faut beta penza discours na donc première fois ko zangata ko tinda mutute il faut yemo kwa za bozali ko se rappeler que première fois Kanamba bimagi banda bokaki soni Kanamba yusaki biso na ba Nations Unies wana na ba Conseil de sécurité à Nations Unies soni ya ko sakanate na tiela binoka extrême kebota la soni oyo première fois Kanamba bimaki libanda po kuno ko tinda mutute kuna yo mo fo beta disco Kanamba zolo baba chwaka do Kanambe bourrika ko sakanate boye baketo witi museka botala extrême ketango Kanambe première fois na ya zui bokonza ke sikoyo na Nations Unies kuna na sécurité Nations Unies il fallait loba donc lobby openza makambo lobby donc pas sinama na motema bolanda muke où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bino mo bolandi ba o bazol balelo ke Kanambe vraiment soki ndeni Kanambe mutabo ya kusa biso soni ba président boy biso na era Mobutu na era Kalato bono mona ba onka ba mboka mo neti ba Tchad ba mboka mo neti ba Guinée soki ba neti ba ba président ba bazaka bizarre mais toyo ko kweya na Kanambe penza président Kanambe komi to muni ba président to bono mona kala ya bizarre to zua Kanambe puis Kanambe ba longole lelo nzamba longole Félix Antoine Tshisekedi mwana mboka mwana papa Etienne Tshisekedi a komi na biso mwana mama Marthe donc batu ba komi kolo abilobela beaucoup critiquer, certes c'est normal critiquer que vous mais est-ce la constructive bondi mama kambo azosala ba classe ba te belé ba komana ba 12 ans 15 ans ba kota ki classe te pona makambo ya mbongo lelo ba komi kokota classe donc dès to baki président le baki il lettre ko za sous na mboko na biso parce que classe école primaire ezali ofele tir otala CO secondaire tin université. Donc ndenge tozali koloba azali na États-Unis d'Amérique azali kolakisa bino botala arrivé na ye donc ndenge akomaki na États-Unis d'Amérique pour na ko assister na ko participer na 74e session il y a Assemblée générale il y a Nations Unies na New York botana bilili. Et ce dimanche 22 septembre à 3h30 du matin, que l'aéronef ayant à son bord le couple présidentiel Tshisekedi en provenance de Bruxelles a atterri à l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy. Ils ont été accueillis au pied de l'avion par Maître Eberhard Kolongele, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, ainsi que par l'ambassadeur de la RDC aux USA, M. François Balumwene. Le président de la République et son épouse vont participer à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui ouvrira ses portes ce dimanche 22 juillet. Après son fructueux séjour dans la capitale européenne, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va pour sa première participation s'adresser au monde du haut de la tribune des Nations Unies. Cette allocution, la première du chef de l'État congolais, serait une occasion pour lui de livrer les grandes lignes de sa vision politique pour son premier quinquennat ainsi que le rôle qu'il entend faire jouer la RDC dans le concert des nations. Arrivé à leur point de chute, le couple présidentiel a été fleuri par deux jeunes new-yorkaises
avant de saluer les membres de la délégation congolaise ainsi que le personnel diplomatique de l'ambassade de la RDC aux États-Unis. Merci. Ça va? Ok. C'était Abraham Lwakabwanga pour la presse présidentielle. Excellente journée. nakanisi boyo tolanda donc siko tokolanda ba image bandeko na biso baza kuna ba collègue na biso ba kosala biso pe ba image ndenge biso tosalaki awa parce que batu tout ba sepelaki na ba image oyo elekaki awa siko nazali koloba likambo oyo ewiti koleka na visite oyo ya président de la République parce que na kozongela ngote to si tolobaki nyoso tout mais sikoyo na lingi nanu na loba toyoki pa makambo nyonso to ya président de la République et komi nango ka polémique batu tout ba komi ko sala polémique ba lobi ke o président de la République aye na Belgique ministre ya défense aboyiko ya kanambe mutu aye bisie ayateme on est où là tozo kende wapi penza makambo bino bozolo ba est-ce que eza penza normal donc président de la République aza président de la République eza netike donc président de la République azo sala conseil des ministres ministre wana bokoya donc bino bozolo Félix Antoine Tshisekedi azali président de la République donc ministre wana ye moko mutatika ki ye ministre ayaki tina ba report ye moko mutatika ki ayebaki akotikala parce que makambo oyo ayaki kosa na Belgique azali na tina ministre to yanga na epsaki bino ba ministre musu boromona wana ya PPRD wana ba kozala be ticket do omoni koza ministre mais likambo oyo yo ministre falo sala ba tio pembeni ba zu conseiller mo akosala bo moni bino mokote ministre ya défense fala azalaki te parce que ba zu mutu mususu pe ba tie wana do et puis akeyi kuna boloki koloba o ministre azalaki te ya défense parce que Félix Antoine Tshisekedi akendaki kuna akende soki kosala accord na côté ya ba militaire ya ba armement mais non mais bino bozo ça boyebi que Félix Antoine Tshisekedi asa kendaki États-Unis d'Amérique ba bengisa ke kala ba meke ba si ba signer ça ba masolo en tout ba belge siko ba monaki on dirait que balingi kozanga masolo yango na ba rapidité ki ba bengi Félix Antoine Tshisekedi ba pesa ye ba honneur belebe et puis Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi akoyi ko signer masolo wana te na ba belge parce que gouvernement na bango na ne vandité zana nu oya professeur il faut evanda donc nazo kusabino bo kabino mo président de la République oya lobaki na TV5 parce que na kotia très belé ya TV5 na kati émission oyo boyoka oyo lobaki na réponse ya question oyo batuna ki ya makambo oyo ya armement oyo akendaki o soi-disant ayaki ko signer makambo awa na côté ya défense na ba belge bolanda oyemo président de la République alobaki. Vous savez qu'en Belgique il y a encore des négociations sur la formation du gouvernement. Des mémorandums d'entente ont été signés dans plusieurs domaines, la défense, les finances, la coopération au développement, mais il faut attendre une vraie politique de coopération, et ça elle viendra avec l'avènement du gouvernement. Vous êtes favorable à une reprise de cette coopération? Absolument, mais sinon je ne serais pas ici. Je suis là pour dire aux Belges, leur place est au Congo, et moi, sous mon air, je ne voudrais pas de tension avec la Belgique. Je vous ai dit que c'est mon autre Congo, et donc je ne me vois pas être en conflit avec moi-même. Donc c'est pas possible. Donc siko boiti kolanda au président de la République à lobby bo monique donc asali mission moko ya kosakanate bato babandai ko douter na président de la République biso bozo est-ce kanambe ya ko sala be mission ata akoko lobandengi président de la République alobaki na Belgique sans papier azotanga te zo bimna mutu et puis nandengi président de la République a sali émission au na TV5 est-ce kanambe ko lobandengi wana kanambe kuta te batio bo reta bando lo makamso orete le makamso ya le makamso parce que ça zoba mais kuta la président biso azo ya wana donc à l'aise azo répondre à l'aise azo loba donc sans ambiguïté sans ba sous-entendu donc bozo mon azo répondre na ba question ba journaliste so ba pesi ba journaliste faut poser question maintenant ya répondre mon journaliste avant de nier calmement donc bino boyo ka tango ba tunier question oyo que ce gars ali président marionnette ou bien ce gars ali président étiquette et avant que tu n'allais pesa bino extrait est-ce que ceux qui président biso azali qui étiquette ou marionnette gouvernement ndenge ou melendo bino ka ba combo ya ba ministre wana ba tchaki wana
ya PPRD muta pesa bango zali ya Kanambe pesa ba kombo na ya ba boshab batune oyo kara boyebion bato ba bimana Félix Antoine Tshisekedi muta pesa et puis a rappeler on a kati ya émission oyo ya TV5 ye muta nomaka ye mutu pe akolongola azali marionnette et puis nazo sabino so azali marionnette yo kansi mbe ba katumbi azali libanda neti mbwa liboma akomi libanda zo kokota te soka zongaki yo kansi donc Kanambe alingai katumbi azonga na kisasa ou bien zonga na Congo alingaki te est-ce que ba Diongo honorable Diongo ba Diomi Ndongala mbe babima na boloko te donc jamais akoki kozala marionnette mais bo yo kaye mo ndenga pesa ki réponse na question wana na TV5. Le président Sarkozy, le président Hollande ne sont-ils pas des présidents honoraires de la République française? Ils ne choisissent pas le gouvernement de leur successeur. Oui, mais parce que tout simplement, ils ne sont pas en situation de cohabitation ou de coalition. Nous le sommes. C'est pour ça que Joseph Kabila a aussi pris part à la composition de ce gouvernement. Il a une famille politique, il a la tête d'une famille politique aujourd'hui qui a la majorité au Parlement. Ça ne passe pas inaperçu. Bon, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain démontre que je ne suis pas une marionnette. D'abord, j'ai libéré tous les prisonniers politiques, ce que lui n'avait pas fait. J'ai ramené tous les exilés politiques, y compris un de ses adversaires les plus acharnés. Donc je ne crois pas qu'une marionnette peut faire ça. Je suis en train de lutter contre la corruption qui avait caractérisé son système et j'améliore les qualités de la vie des Congolais. Donc c'est clair que je ne suis pas sa marionnette, je suis son allié parce que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour diriger le Congo et le diriger autrement. Oui, mais ça ne veut rien dire, c'est moi qui nomme. Et donc si c'est moi qui nomme, c'est moi qui peux révoquer si le ministre ne fait pas son travail. Donc Binomo Bolandi, réponse naïe ezali claire et nette. Donc Binomo Bolandi bien présent zo s'exprimer boye. Présent boye penda to zui azolongo la biso soni. To bandi ko zonga isiga to zala ki ndengi ba congolais ba bandoko banga biso ba zaïwa na kasi Félix Antoine Tshisekedi ko zonga biso na isiga na parce que Kanamba bebisa ki masolo tout. Botala ka présent mobimba moi na ko sarate. Omoni amour à moi na rosa pe na moi si bo amour problème sous moi ça zolingo pona mbongo pona ni mais moi na amour à moi ne ko sarate botala bino mo na photo na tieli bino bozo mona ke donc Félix Antoine Tshisekedi ndengi azali na kati ya Belgique ndengi azo signer ba orthographe ya bana école ba tondi ebele azo signer ba orthographe bozo mona ke bana bazo sepela na présent boy et salamana le témoin na ko sarate moi na soka lingi yote arolobano alingi yote mais moi na soka zo linga yo donc ozali mutu na nzambe et puis moi na akosakate bomoni ke président de la République a beti cité et puis ba journaliste wana boyo ka kindenga lobaki ke bomoni bino moko bana ndenge ba sepela président et puis alobaki ke ngana ko ozala marionnette ou bien étiquette parce que à lobby ngaye mutu na nomaka ba ministre tant to ebisa bino ke ba ministre ba na gouvernement ye mutu nomai bochakite abi ye mutu nomaka ba ministre yepe mutu alongola ministre soit sali faux pas ndenge bazawana donc akobakwama donc bako déboulonner ye na kanisi batutu baza d'accord na maloba au président de la République a rassurer batutu donc parce que ba journaliste ba retourna na ba question pour balingi ke ebima na monoko na ye moko parce que ba ebi bien si kaza marionnette mais ba rolinga ke ba bimise maloba ye moko na monoko donc Binomo Bolandi oya lobi donc soka zaki président marionnette makambutu oya sali mais la salle a puis il a précisé que hier azali président yem tazo nommé so sali un fracata à kolongola yo donc na epsa ki bino ke na kotie la bino ba extrait et belé il y a interview au président de la République à sololaki na ba journaliste à TV5 mais na kotie la bino pe sikoyo bolanda boyebi ke mama na biso mama Kalanga ba te belé ba sepelaka na ye na côté ba analyse à salaka na 5 minutes avec César Ngadi yangona nazali kotie la bino parce que mama Kalanga epesi pas sinama wana motema makambo nyo surtout ayoki concernant visite oyo ya président de la République na biso ayaki na kati ya Belgique boyoka oyo mama Kalanga alobi ekokisa bino motema. Grand prêtre César Ngadi na kolobani papa na lobaka Kleboa original tout le monde est d'accord avec César Ngadi na pesi vraiment beauté. Pas si mingi pe mawa mingi papa kotala lelo ba congolais surtout média ana katine Europe na diaspora papa pas si pe mawa mais moi je comprends quelque chose na news c'est seulement pour le président Mboka le président Eli Fachi Antoine Chilombo ce n'est que normal ba jaloux
ba jaloux bazo lukaka papa nanga ba information nanga nyonso surtout section ya sali monene na nzambo emonisami na kati na Fachi Béton na voyage na oya Europe en Belgique et ça na ba média ebele papa baza dessus très dessus bandima kité. Alors ce côté là au moins la banguna ya Fachi bazo lukaka moi ba raison hein donc moi likamoko ce que betami boya lokuta ba profiter ba comme la raison ya koloba n'importe quoi na bomoi na kombo ya le président de la République démocratique du Congo Fachi Béton. Papa ngelo nangina lobano hein nangina lobano ka eza pasi pe mawa mais to vandi pe na bapoto to tanga pe kela si moi moke et puis surtout to zo abonya hein papa ngana kolobano journaux oye komi makambo wana na lolenge nango babengi Jeune Afrique wana oyebi ke ba oyo nyonso bazali kotelemela Fachi banguna na ye o balingi Congo te papa bazo mibenga 70 ba opposants. Est-ce que vous avez collaboré na Jeune Afrique pour qu'on puisse avoir des informations à l'okuta na kombo ya président Félix Antoine Tshilombo? Hein papa? Et ça passe peu ma kota là vraiment bazo développer ma kambo pe monani ke et ça bongote. Est-ce que nana kolobano vraiment grand prêtre César Ngadi na ko expliquer le komoko papa? Est-ce que vous avez que tango président a telemeli Joseph Kabila pour kolobane non? Ba compagnon na yo ya ba sanguinaire non yakana ba kombo mosusu ba kombo ngana komona oui o e mérité na kondima ko nommé bango tango ba na liste suka leur notre président Eli Andimi ko nommé bango ko accepter bango mais cet homme là na kinga katine abenga ki ba ministre oyo président Félix Anoma qui a FCC. Parmi les ministres qui ont résisté, qui n'ont pas parti là-bas, Nakati, Nakingakati, il y a les ministres, il y a défense, Obakolobake, Kabila, Pekisiye, Okokenete pour Okokeneko signé. Mais c'est terrible. Et le mona olobelo mwana nangai César Ngadi tant on a benga ko mwana na benga ko puisque respecte kangeta que ta mère yango na papa boba mona mabe mo je regrette je ne sais pas quoi donc na kolobano ka papa so sa musala kitoko zape mwana mayele donc mwana mayele azo azana bwanu ya mona ka musika. Ce n'est pas dit que si tu es sage, tu es intelligent, ozangi discernement za mwana mayele ete mwana mayele azana tout complet azotala loin atala ka de prêter musika. C'est lui qui a la sagesse, l'intelligence et le discernement. Ce côté là le papa na ba medio ezolo balikamboyo oh voilà Félix Tshisekedi akei na Belgique bon voilà ministre atikalaki Kabila lobine mais c'est terrible le président oyazo nommé ba ministre c'est le président de la République démocratique du Congo hein le commandant suprême c'est Antoine Tshilombo Bandeko Babolingo et ça Félix le président yende mutu a nommé ba ministre comment ya benga ministre abi yakato kende bongo ministre on abi na kokende te puisque Kabila lobi pourquoi bazolinga kotombo na Kabila omoni bato wana ne basa la Kabila publicité mutu no soto ko koloba ke Kabila telemeli président Félix a résisté à lobi na ministre ne kokende te mais c'est faux archi faux alors to banda ko bimisa moi ba secret muke alors na kanisi na kopesa bino mo explication muke bato mayele bolanda ngai boye bien très bien que Belgique France bazalaki d'accord te na candidature ya Félix bazalaki d'accord te banda kala babundisa papa Etienne Tshisekedi wa mulumba personnel balobe ko zo pouvoir te Europe bazalaki d'accord te na Félix Antoine Tshilombo non alors tango bamoni baméricain bapouye la grande puissance ndenge mokile lobaka oui to reconnaître hein, parce que même dans la parole de Dieu Dieu a dit à ce disciple à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu grande puissance Amérique ezoningi sa mokili to reconnaître ngo tango batelemi ba soutenir Antoine Tshisekedi Tshilombo tango babengi en Amérique bon moni na ministre affaires étrangères mboko Kimi Mbango ils ont regretté babiso to tikilika mo bandeko na musune olega biso kaboy mboka neza mboka na biso batokolo il est parti là-bas rapidement. Et tant qu'on va inviter à tout, il y a invité officiel. Bangi puisque pas moni au nini Amérique télémi tango Amérique télémi va payer Europe va payer donc tout le babino mo bomoni.
Hein? Chine telemi, IRSS telemi, Japon, mon kilimo bimba, Grande-Bretagne, tout balobi, tozo soutenir Félix. Si tout un gouvernement n'a bimi awa. Boyokaki. Bato ali bosso autant gouvernement ya Félix Antoine Tshilombo bimi o ba pesa ki félicitation ba ki o monnaie ba comme si gouvernement c'était l'Amérique. Envoyé à Trump na ambassadeur na biso kuna na RDC Amérique ba kene ba ko féliciter ba ko ba félicitation ou qui partout. Hein? Et tant au Belgique yo qui très bien que ba comment soutenir mo bango moko ba moni bango salini batali invitation rapide. Batindeli Félix après c'est bango date yo ya ye o tango ya ye. Hein papa? Tobi misano moi va secret mouké puisque il faut qu'à tobi misamouké. Amérique contacté moutou na ye. Et le mais oui, kende yoka bango tout ça la dit. Bon, OK, y a pas de problème. Est-ce que ndenge kaka le président ye bo ndenge kaka engagement à 100% à tout. Ya ye ba belge ba fungole les motema. Ba lobi que on vous soutient à tout. Hein? Ba ndeko ba bolingo. Toko collaborer. La tendance, accord militaire, tout et tout, on est d'accord. Même s'il s'agit de Kopambolayo, qu'on soutenir même une solo, on est là. Nous sommes d'accord pour soutenir. Peut-être que l'obé la banque mondiale a retiré solo. Na disposition na yo. Moi na mayele, aza sopanerte, pas que ne kondima makamunyoso, oyandima, mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Un homme intelligent, il a pris bonne note. Ce n'est que normal. Il y a qui, à quoi qu'on signe, on a un engagement, je ne sais pas. Peut-être il y a moi, le ministre des Affaires étrangères. Notre maman, félicitations, maman. Moi, c'est Mayele. Mais c'est ça. Mais où est-ce engagement sous ce minette. Une fois qu'il n'est pas ma partenaire, na yé, oh, bandima qui yo, bazo qui n'engagement, ba soutenir qui est, à qui nous paie sa rapport, ba solo la masolo kati, ba yé berozala, puisque bon, nous sommes, ba yé, si ma pauvre Monique, Amérique, télémé soutenir yé. C'est lui le commandant suprême, c'est lui le président de la République, c'est lui qui nomme les ministres. Kabila a déjà les banda. Aza en dehors, il y a gouvernement oyote bandé. A qui ko bloqué ministre mon côté. Oh, akene qui n'est avion. Oh, tout ça tikali. Oh, Kabila lobi. Mais vous, c'est pas possible. Mais vous tenez plus moi mayele, moi mouké vous amayele bandeko. Vous amayele, vous continuez à ba média, vous sali ba site, vous solo ba n'importe quoi. Si tout ezana site moko wana ongana yebi bien. Moi mobile wana tindaki batu na ye ba coopérer na ba kene na Kinshasa bato bazali tout autour à président moko na bango ba kene ki avala tinda batu ngana zali awa. Les gens là sont partis là-bas avec un blanc français et Simbité. Ils ont fait là-bas une semaine bazongi akoma contre le président. Bino bokansi makam nous so ngele ka batu ba kene na Kinshasa président za courant que mutu songo no bola ye non. Tant mususu bato bazoli ya bino bambongo ba olia bambongo tant musu président ngana yebina été donc ce qui est comme que salami bo pas bo monika nyo c'est quoi la ka président mais laissez-moi vous dire cet homme c'est un enfant de Dieu bozo la na bino pongi boza la kata kidiba ba journal na bino na campagne na mabe contre ye mais ya zakudate lui il fait son travail. Il est aux États-Unis, à comme on a partenaire partout, les Japonais, on a télémi, tout le monde IRSS, pour tout le monde, nyo so bazali simanaye. Félix a coquille kozwa engagement bon bara mon côté hein aza mwana mayela aza sopaner te pour kotaka à laquelle elle est non gouvernement ne yangwane bimi eza reconnu parce que ça ba dépense na bango ya budget na bango jusqu'à 2020 à ce moment là aya solo li na ba belge ou quoi ko signer oh mususa sur réserve OK en cours. Mais comme nous sommes à l'encours, nous avons sur le gouvernement, nous avons rapport et tout. À ce moment-là, ça fait rapport à ma partenaire, homme fort, on va s'appeler Simanae. On va soutenir, on va reconnaître qu'on va bundisa qui, on va bunda qui pour, on va soutenir à 100%. Voilà un peu, c'est ça. Grand prêtre César Ngadi. Et là, on a dit, on va expliquer, on va dire, ça mayele. Bana mayele oyo baza kolanda nini événement ya mboka na biso kuna na kati ya RDC bo fungola miso bo tikolanda bato wana ba moni soni recite ya président Tshisekedi na kati ya Belgique yango moni ba komo luka o RFI akobi est-ce que biloko ba journaux ba lobaka na biso ba lobi caméra bali na 150,000 $150,000 moi si ba tia makele pour ko suyeye mais après tant ba ko bisabili la caméra tant ba bali c'était quoi ne suivez pas les gens là.
et on a ba opposant au bazali contre Félix bazo utiliser ba journaux et le papier est commis est-ce que ça na valeur biso ba mama na bino tant tozo sana ba mobutu to ko komati ngana ko koma wana na koma ba journal papa na tie ba titre ba nini makamnyo sto ya lokuta kapona ko combattre opposition. Donc on connaît ça. Mingi Kolobezalite, grand prêtre César Ngadi, Zambe Apambolo Moussala qui toko papa continue toujours. O Sala Moussala qui toko zo fungola ba peuple miso baza simano papa. Donc 80% ya peuple, il y a RDC baza simaya 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Merci. Nakasi Nasuki Bongo. Que Dieu te bénisse. Voilà papa. Bye bye. Bino moko bolandi oyo mama Kalanga alobi parce que mama Kalanga donc ayebi masolo politique mama Kalanga zali mosali na Nzambe mais mama Kalanga donc vu passer na ye vécu na ye ayebi ndenge politique et solo la ayebi masolo politique ebele puis tangu alekaka bino bo réclamera ye boyoki analyse à sali parce que zali pas na mawa na motema donc mama Kalanga donc na ko remercier lisusu vraiment na oyo nyoso to salaka na 5 minutes avec César Ngadi, donc vraiment, n'a cessé jamais qu'on remercie parce que yo zali penza nakati il y a 5 minutes avec César Ngadi na site kleboaoriginal.com. Donc merci ebele mama Kalanga na surtout au salara pour na mboka et puis pour na 5 minutes avec César Ngadi. Nazali susuna ko lagisabino na ko lagisabino botala lelo Martin Fayulu a comment ko critiquer président Nabiso Fachi que politique na ezali bien te mais nazali ko tchela bino botala tango président Nabiso azali ki candidat tango ayaki ko lakisa programme na o lelo ke soka komi président o ya ko salela pe lelo azo salela yango nzamba sali grâce à komi président pe azo salela ka programme wa lobaki boyo kabino moko ndengi Fayulu Martin Fayulu andimaki programme wana alobi nzaki non programme kitoko mais lelo akoma ko boudé programme wana po mona kaka comme d'habitude azali mutu ya mbilinga donc a tourner veste bino mo bolanda o ya lobaki. Félix Tshisekedi a présenté son programme. Nous en sommes très contents. Un programme sur 10 ans, avec des chiffres, avec des objectifs précis, avec une vision claire pour le pays. Et nous sommes très flattés et nous... Bino moko boito landa donc eza étonnante Fayulu azaneka ndengo na bino mo omona kana ba générique makambo loba na oyo azosa lelo ezali ndengo wana ezali ndengi mokote donc vraiment ezali passe na ma na motema boyoka pe question mususu pe batunaki président de la République na TV5 concernant Fayulu alobi kaka na kotiela bino mais alobi kaka pe na ipsa bino alobi Fayulu eza na démocratie azana droit loba o nyoso to alingi mais soki yazalaki na place nanga est-ce que Fayulu ngo ndima makambo o yazolo bangana lo pona ye Fayulu ngo ndima te botaka face à Fayulu eza face ya batu moko ya motema mabe donc yekutu tongoza na démocratie te parce que Fayulu ngo bando boma bo atuneti kanambe donc bino moboka ndenge président de la République a répondu à la question aucun je ne le vois plus d'ailleurs aucun rapport mais une chose est sûre c'est qu'il est libre de le dire aujourd'hui. Je me demande si lui était à ma place, il m'aurait permis de dire ce que lui dit sur moi. Il est libre de le dire et j'attends toujours, depuis qu'il le dit, qu'il apporte les preuves de sa victoire. Moi, lorsqu'on est allé à la Cour constitutionnelle, j'avais mes preuves. Lui, il les avait pas. Alors pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a gagné? J'en souffre parce que je n'aime pas qu'on me prenne pour un usurpateur ou pour ce que je ne suis pas. Ça fait mal. Mais bon, c'est la démocratie. C'est aussi le prix à payer lorsque on est au pouvoir. Il faut tout accepter. Et puis c'était pas l'inacceptable, mais il faut accepter au nom de la démocratie la divergence d'opinion. C'est tout à fait dans le cadre de ce que nous prônons. Bino moko bolandi ezali étonnante pour na Fayulu azali na eka boye azali kaka boye soki pe bolingi na ko zongisela bino boyebi ba image wana tila oya Fayulu alukuta na kanisi batu ba lela kango donc pour na sala bino plaisir botala Fayulu ndenge a changer kama loba za mutu alukuta bomona vérité de zine ye mutu kabola biso tilelo donc na suka ayeko senga poste bino mo bolanda baluka ndenge a Fayulu azalaka donc lelo alobibo lobi alobibo que asimbi ba policier otomoni mingi toyebi bango te lokuta bato baza kotala bilongi na bango lokola bana ya mboka te lokuta
balati bilamba ya policier na biso lokuta baza kopesa mitindo tomoni kotobola ba pneu lokuta kotire masasi babeti masasi démagogie violence oyo nanu namona yango te natambola na bamarche même nazwa babala ambo ya lokuta même nazwa babala lokuta babeta ngai lokuta. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Violence Yondeko Tshisekedi, Kabila Tindie Asala, Lokuta, eleki mingi na kati na mboko ya biso. Monsieur Fayulu a été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir. Il n'y a pas de machine à voter. On en parlera. Si c'est une machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Pas pour gagner les élections. Et j'ai dit qu'il ne fait pas campagne. Il prépare la contestation. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter, d'essayer de nous assassiner. Okuta. Même Nazoa Babal. Okuta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la coalition Lamuka vous dit non à la machine à voter, vous avez compris maintenant? Il prépare une crise post-électorale. Non, on ne peut pas utiliser la machine à voter. Nous disons il faut des élections sans machine à voter, que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Élection inclusive sans machine à voter. J'ai voté. La fraude, ce n'est pas la machine. Je vous remercie. Dobino mo bolandi eza sans commentaire na kanisi ba vidéo eza ba trace ezozonga kaka so tovani muke po to faire rappeler batu ya SID donc batu ya Lamuka donc ba ko mona makambo mutu na bango loba siko natanga ki message moko po natanga ba message salinga pasi na maona motema mutu mo zo bo César Ngadi yo zolo babo mukoloni no kende na kisasa oko no zo poste yo musano ka ko sala jalelo ya Félix Antoine Tshisekedi président na bino ozo bateke président na bino ati mboka na biso dans la merde. Ah! Mais vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Donc, président Nabiso a sali à peine 8 mois. Bolobake a Timbo Canabiso dans la merde. Président Félix Antoine Tshisekedi a Timbo Canabiso dans la merde. Yem tu batikele la merde. Yem tu suga zo sala tout. Allons la merde. Wana se pisaba na mboka ba comme déjà ko sepela na 8 mois bino bozolobake. En tout cas, Congolais to komi on dirait ba beta biso biloko moko na mutu neti ba tia biso ba tonga moko e bebisi biso mutu. Mais comment bozeli ko loba biloko moko penza bino moko boyebike. Ezali yango te po bomona kaka ke Congolais a komi motema mabe moko ya kosakana te. Yangwane komi ko pesa nga mawa batu mususu oyo balobaka na ba TV na batu mususu ozo mone penza ke donc to bakoyi ko considérer que ça intellectuel mais bozo mona makambo komi ko bimisa na munoko na ye ezali makambo likolo ya haine ou bien likolo ke ye alingaki mutu moko azala président de la République azwate mais oromona penza mutu penza ke ya normal ozo mona penza mutu moko sérieux mutu moko ko considérer intellectuel mais makambo zo bimisa na munoko na ye ezali penza ke makambo ko bimisa te mais azali ko bimisa on nanko parce que kaka pona ko faire ko reverser kaka président na biso oyo azali na pouvoir mais siko ezo bénéficier na peuple congolais na nini biso to ko linga siko bino bolingi président a reçu 5 ans a été siko soki a reçu 5 ans a été président de la République a déjà président de la République a kola bien moi la premier ministre moi la ministre moi la PDG est-ce que Félix Antoine Tshisekedi na bomo na kufanzala akufanzala te so azeki esprit mabe neti bato musu to kotanga kombo tango s'en foutre na peuple mais tozui président o aza déjà motema malamu motema boboto donc avant kuta koma président mais makamba zo sala azali mutu a motema malamu bilo bokasa te ke soki mutu azui pouvoir akosala makamba malamu ou bien mutu aza na mbongo akokaba bato musu aza na mbongo akabaka te esprit mabe mais botala sikoyo na yebisi bino polémique il y a 15 millions to kozongela ngo esili parce que président de la République a répondu à une question oyo batuna kiye
a répondu qui penza expliquer batundenge zali polémique il y a 15 millions sili siko to komi na polémique à Ferrari on ndeko ya président de la République a sombi Ferrari soki ya ba 400 000 mais siko penza eloko selinga ma biso tina poto awa donc to komo banga ba voiture batukuta ki sasa babanga musu ba voiture te biso awa na poto voiture comme luxe donc avant au tambola na Ferrari il faut zala ndeko président awa na poto be batu bazo comme awa na poto oko louer voiture nyoso tout au louer nyoso tout aux nango mais est-ce que el akisi que ceux qui aux otambo na voiture na périphérique ou bien na balabala est-ce que ça voiture na est-ce que mututu aux otambo na volant na voiture est-ce que ezali voiture ya ye bako prêter akoyi ko louer mais batu boyebi batu wana na ko tiela bino su bango te na tanga ba kombote na osala mutu publicité te au monde ndenge balobaki kaka lobby leki awa donc le peuple d'abord et comme nango le peuple ya donc ba lobby ke ndeko ya Félix Antoine Tshisekedi a sombi Ferrari. Ok, lelo bomoni tango na lobaka émotion mélangé nan ko siko bato balobaki na tcheli bino bota la bino moko bomoni ba kombo na bango. Bomoni que lelo ba komo senga pardon ba komo lobaki non ba bosanaki ba vérifier mais avant pe cette information ndengo il faut vérifier donc yo zo pe cette information zuika ko lokoti na balabala lokoti soki wapi pour ka o reverser président na biso zo pe après siko o senga pardon omoni ki motema mabe ya ba congolais bomoni bino moko ki motema mabe na tcheli bino siko botala bato ngo onga na zolo ba biloko na ba on réseaux sociaux ba komo senga pardon après vérification donc avant kasi yo pe cette information o vérifier kité qui motema mabe ya ba congolais bomoni na niveau to komina yango ndenge kaka boyebi polémique et bandaki ko enflé na ba réseaux sociaux donc et ou melaki tellement trop masolo il y a 15 millions Vital Kamerhe ayibi 15 millions Vital Kamerhe boye bomoni que 5 minutes il faut ezalaka omoni makamnga na lobaka na 5 minutes yango mote salama tant nga na lobeleki makamba Kamerhe wana 15 millions ebisi bino soki Kamerhe ayibi 15 millions Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a bien informé que les Kabiso. Bon, ba polémique dès que vous avez fait Kamerhe bonabo, siko président de la République, bon moni tanga lobby, bon moni que makamanga na lobagezara solo, azalaki bien informé nga na lobby na ko lobby la yango. Tango ke to ko ba preuve justice et ko kata makambo. Parce que il faut ko yeba que présomption d'innocence et puis batanga ki kombo ya mututé. Mais Congolais, Kamerhe yibi bongo, bakabole on a président de la République, lelo siko to suki wap. Bon moni que 5 minutes avec ces angadi yango na batwa na confiance nango parce que biso to ba makamna émotion te. Lelo to suki wapi. Président de la République tout neke question na TV5 à répondre en gros à éclaircir à lobby ndenge makambo ezali à lobby ezali mbongo te ke witaki na caisse ya l'état mutazu ayibi ezali mbongo ya ba rétro commission donc ezali donc mbongo moko neto lobby ke doudoulé swami donc na pesio boyo salanga bo ezali mbongo ya rétro commission ezate ke mbongo witaki na caisse ya l'état bayibi donc to lobby te ke ezali malamu président de la République a lobby ke masolo wana pona biso ba congolais to comment on est normal na sali cop na ngamobo ezala mutake oyiba mbongo ona wito beta cop moko donc to mesana na yango te président de la République a lobaki te ke non ezali malamu ba déjà ba komiko loba yango na ndenge mabe ba komiko déformer au président de la République loba président de la République a expliqué ki pour battre la différence ba quand ça te que Kamerhe Vital Kamerhe ke ko yiba mbongo na caisse à l'état non a lobby ezali ba rétro commission ya masolo moko boye eboti ba intérêt ya 15 000 mais yango wana a lobby te ke ezali malamu a lobby il faut peuple congolais to mesana o to benga cop ezala lisusu te na mboka na biso et puis a pesaki mitindo a bendaki Vital Kamerhe mato indenga lingai ko étouffer makambo wana et puis a bendaki pe procureur matoyi siko a lobby justice équipé makambo nango balingi bayeba siko mbongo wana ya rétro commission ezalaki destiné na caisse à l'état ou pas yango wana siko question yango wana balingi bayeba mais peuple congolais to kendaki vite kaka na koloba makambo ezangati na mais 5 minutes tanga na lobele makambo Kamerhe nabi to tika justice c'est ça là président de la République a bien informé que biso nan siko bimisi makambo ya rétro commission wana président de la République azaki au courant Lelo Sikoto Pessi, grand prêtre César Ngadi 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc, Pessi a raison, parce qu'il y a une émotion. Dans le but, tous à la calme, Moutaza bien informé dans Makambouana, et allé président de la République, Bissototika polémique. Bon, mon polémique, nous sommes tous si Makambouana, et Zalaki Nango. Donc, Bobard. Donc, Siko, bon, yo, Kanachili Binoboka, réponse président de la République, à Pesaki, concernant Masoloana, Nandengi, il y a 15 millions au Batu, Lobaki que Vital Kamerhe a yibi mbongo à l'État, il y a 15 millions. Vous savez, il n'y a pas que la corruption comme telle, mais il y a aussi ce changement de mentalité. Vous savez, il y a une forme de corruption, par exemple, quand on reçoit au Congo
des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Et vous trouvez quelqu'un qui se justifie en disant « mais je n'ai volé personne ». Quelque part, il y a du vrai, mais il faut faire comprendre, il y a la moralisation. Donc après la lutte contre la corruption, il y aura aussi le combat pour la moralisation. Et c'est ça le changement de mentalité. Et donc, puisque vous parliez... la corruption, elle existe partout. Puisque vous parliez justement, pour revenir à ce que vous demandiez là sur l'affaire des 15 millions, ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. C'est pas du détournement donc de l'argent qui devait aller dans les... Ah, vous avez déjà des informations J'ai des informations parce que j'ai reçu... Sur cette affaire ? J'ai reçu l'inspecteur général des finances à partir du moment où j'étais au Japon quand cette affaire a éclaté. J'ai appris avec effroi qu'il avait été menacé. Donc ça m'a vraiment, ça m'a préoccupé parce que là, je monte directement au créneau. Je ne veux pas qu'on bafoue les droits et les libertés, les devoirs des gens dans leur travail, etc. Donc, il m'a rassuré, il a fait son travail comme il fallait, il n'a cité le nom de personne. Ça, j'insiste, il l'a dit, il me l'a redit. Et puis, il a transmis le dossier à la justice. Pour ma part, je l'ai rassuré de ma confiance et de ma protection. Il ne lui arrivera rien. Je lui ai demandé de faire son travail comme il se doit. Et à partir de ce moment, ce n'est plus mon affaire. La justice va s'en occuper, on connaîtra. Donc c'est une question de rétrocommission. C'est en fait une affaire de rétrocommission. Vous voyez, on paye une facture et puis vous dites, puisque je veux vous payer la facture, rendez-moi aussi autant. C'est des choses. Et donc ça veut dire que ces pratiques continuent même sous votre présidence. Oui, je le reconnais, mais je n'ai pas dit, moi j'ai jamais dit que parce que je l'aurais décrété, parce que je l'aurais décidé, que tout va s'arrêter le même jour. C'est un travail de tous les jours. Je vous parle de changer des mentalités qui sont ancrées en nous depuis des décennies. Donc c'est du travail, c'est des générations qu'il faut conscientiser. Les rétrocommissions, du coup, c'était destiné quand même aux caisses du Trésor ? C'est ça l'enquête. C'est sur ça que l'enquête va porter. D'accord. Et vous soutenez, laissons les choses avancer. Vous soutenez votre directeur de cabinet, Vital Kamerhe ? Absolument. Mais je n'ai aucune preuve de sa méconduite. Pourquoi ? Jusqu'ici, en tout cas, je n'ai pas à lui cracher dessus. Moi, je ne fais pas attention à ce que racontent les réseaux sociaux. Et cette lettre qui dit que Vital Kamerhe, votre directeur de cabinet, a empêché l'inspecteur général des finances de mener ses enquêtes, est-ce que c'est quelque chose qui vous occupe ? En réalité, bon, il y a eu un peu de maladresse, je pense, parce que je l'ai interpellé aussi là-dessus. En réalité, l'inspecteur des finances aussi est un peu sorti de ses devoirs, de son travail. C'est pour ça que je devais absolument l'appeler aussi pour lui rappeler à son devoir. Il n'a pas à agir de cette manière. Il n'est pas procureur. Lui, il est sous la responsabilité, on va dire, du président de la République, pas de la présidence, du président de la République. Donc, avant de faire ce qu'il a fait, il aurait dû m'informer. J'étais à l'étranger, il n'avait qu'à attendre. Quelques jours, j'allais revenir. Il ne l'a pas fait, il a agi un peu comme un procureur, et je crois que mon directeur de cabinet voulait le lui rappeler, mais ça aussi, ça a été un petit peu maladroit, parce que il n'est pas sous sa direction, il est plutôt sous la direction du président de la République. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, ça a semé cette confusion, qui est regrettable, mais pour moi, c'est pas la fin du monde. Attendons, la justice va nous éclairer davantage. Déjà, on est sûr que c'est pas de l'argent volé du Trésor, ce sont des rétrocommissions. En lingala, enfin, c'est un mot emprunté dans la langue. On dit COP. Donc c'est le diminutif de coopération, c'est passé en lingala. Donc c'est ça, c'est contre ça que moi je m'attaque, parce que COP, ce terme est devenu normal. Donc j'ai fait une COP, alors qu'on a peut-être enfreint la loi, mais on dit, ah mais c'est une COP, et ça passe. C'est contre ça, c'est ça le changement de mentalité. Donc Binomoro Bolandi, peuple congolais, Bolandi, parce que le président a répondu à ma question surtout. Le président a l'obité que Oyo Kamera Salaki, ezali malamu parce que tout comme on a déjà dans les réseaux sociaux, parce que et comme interprétation mabe comme tout président ba déformé à lobby te que oyo caméra sali ezali malamu cop ezali malamu te à lobby que eloko wana cop il faut et si la na peuple congolais, parce que peuple congolais attaque à que oyiba à lobby ka sali cop, donc à lobby ezali mbongo te que pour bato ça différence ezali te que mbongo caméra ke ayibi na kesi à l'état, non ezali ba rétro commission.
donc les années tu cop olingo sala masolo moko ape biso pe to mona ngo awate na ba mairie na ba wa poto awa donc eloko moko bolingo pesa mutu boye osali ba masolo ezali ndengo ezali te ke mbongo bake ko yiba na kesa l'état sikoyo Félix Tshisekedi parce que soka zalaki azokotela directeur na cabinet angolo bake non banquette esuka ndengo na atindi yango ke de tina tribunal sikoyo kuna na tribunal nde banquette ezosala mabaye basiko mbongo wana ya rétro commission ezalaki destinée na caisse à l'état ou pas. C'est ça le problème. Mais peuple congolais to tika émotion. Peuple congolais to zalaka calme. Bon mona ta ngana lobela makambu. Ya Vital Kamerhe po bato c'est zangadi yo kaka jalelo ya Félix Antoine Tshisekedi ba 15 millions solo bate bo munde ngana lobela kion. Bato yo batala 5 minutes bokoki ko zongela 5 minutes oyo ngai na lobela ki makamba Vital Kamerhe ya 15 millions na epsa bino ke président de la République a bien informé que les Kabiso, ce qui Vital Kamerhe a dit bon président de la République a au bomoni, ba clé au président de la République à Bimisi, ba clé au président de la République à Bimisi, to yeba ki yangote donc yangwana peuple congolais to dozaka masolo to salaka makamuna émotion te. Si on a kolakisa bino bomo na niveau auto komi nango ya haine entre biso na biso ba congolais na yebsa bino ke soki to koma diviser bozali faute fayulu na koki ko changer ngote na yebsa bino ke soki lelo fayulu tango président de la République a gagné ki soka bimaki alobi non na poli malgré tout que nazali d'accord te ndengi muninga nga gagné mais ezali politique donc na respecter ndenga gagné lelo ngai nazali na simana ye poto sala makamba mboka ngana na moya te ke opposant à la contre opposant. Donc, si vous avez la même chose, vous avez un peu tout komaki divisé. Si ceux qui ont dit qu'il y a un peu pépé de baraté, mais il faut la côte ici division. Les lots talandé na poto siko les lots. Bah faut combattre na benga ba combattre parce que bah vrai combattre ba on toazali sima Félix Antoine Tshisekedi yemo pas aller combattre liboso. Botala les lots siko nde tolo ba na kati ya Bruxelles. Ba komiko kanela ba combattre na matonge. Ba lobi ba faux combattant ceux qui ba yena matonge ba ko beta bango donc bazali na droit ya na matonge te bino. Vous allez comment on a évité ceux qui congolais ni na resepela na makamba boy otokomi biso na biso ko bomana likolo président de la République azana mwana mboka il ngai kutu et ça la maté makamba boy ça na sens parce que liboso tozaki na kanambe bato bazaki na sima Rwanda tozaki contre bon siko oya yana mwana mboka toyebi papa mama toyebi place à kola place à banda iko sakana akomi wana donc ba makambo il fallait pas mais siko tala makambo fallait la memeli biso na zo tira bino melili botala ba jeune o bazali na kati ya matonge ba tomboki ba lobi ba combattant trop c'est trop ba faux combattant ba komi ko beta ba mama ba komi ko finga batu donc soki ba yena matonge combat esili ba ko beta manete ba mbwa bota na belili. Oh, j'ai plus de fois à dire. Dans les combattants, oh, il y a le combattant, bêtier. Oh, Anine, ici, il n'y a plus de combattants. C'est fini, ici, c'est calme. Le pays est calme. Dis-moi, oh, Tchabouche, on va combattant, to bêtier. Parce que le combattant, ça tape que des mamans. Grande gueule, mes petits ici, tous les combattants. Oui, mais toi bien, avant ça, mais yo, combattant, Tchabouche, oh, Moussika, to bêtier. Ça, faut finir, merde. En plus, donc bino moko botali ezali pasi na maona motema to koma ko bomana likolo likambo moko ezate to koma ko bomana biso na biso liboso on pouvait comprendre ba congolais neti biso ba kenda na sima rwandais to bandai ko combattre bon siko président za wana azali mwana mboka azali ndeko na biso mais siko to komi ko bomana biso moko bomoni to komi ko bomana biso na biso ezali penza na sens ezali na sens ezali pasi na mawa na motema donc sikoyo nalingi na lakisa bino vraiment biloko oyo biso tokoki ko lakisa pe ko biso 5 minutes to si to lobela yango pe to lakisa mais ba misusu soki ba journaliste wapi ba komi ko kotsa haine ba komi ko loba n'importe quoi mais makambo oyo biso tokoki ko lobela ka na ba émission na biso ngana sina lobela yango ezali neti ya docteur Muyembe boyebi docteur oyo batiaki na place ya ministre oyo ya santé oyo a démissionnaki docteur wana tia oyo assista virus Ebola boyebi ke docteur wana a trouvé vaccin ya virus Ebola na ba fond ya Congo na ba meke basangisaki ndambo a trouvé vaccin oyo ya virus Ebola mais neti azali congolais azali moto mwindu ba télévision oyo bochaka motema soki ba lobby bino bolandi donc ba TV5 ba chaîne oyo kaka boyebi ke oyo kaka ke soki lelo ba lobeli yango bazali ko lobela yango te est-ce que bosu bomoni TF1 bomoni la 2 ou be bomoni Hero News bosi bomoni basi ba lobeli yango oke soki ezaki mundele bango hotel menango nazo confirmer bino que docteur Muyembe a trouvé vaccin
contre virus Ebola et salama ba confirmer on a ba américain lelo bo monique ba japonais ba confirmer ba pesier prix il y a innovation scientifique pour bandimi makambasali mais siko biso moko est-ce que journaliste moko bomona awa ya diaspora ou bien internet makambo auto koki kolobela yango 5 minutes avec César Ngadi ngana loba tango docteur Mouyembe a découvert qui vaccin au balagisa qui on a télévision même ambassadeur des États-Unis à Yakiwana mais les lobby ndele est-ce que bazolo belan mais so balobel bino ba bêtise pour TV5 lobby pour France 24 lobby est-ce que France 24 essaie lobby makambo ya docteur Mouyembe oyo a découvrir vaccin ya virus ya Ebola balobeli yango te parce que bazo mona kaza mutu mundu sinote ba refula ye bazo saka net mais bomoni ke ba japonais bandimi ba pese prix. Il y a innovation scientifique, donc il faut tout bêta moutou, il faut avoir prix Nobel de la paix au docteur Mukwe Gazouaki et Tika la Kansoussou na mboka na biso donc yango ne makamde boko lo ba meso ba fertilité ya kosala ba émission ya N nde bo fungoli ba mbanga na bino bozo fiote la mbanga na bino makambo o penza mboka na biso et ko telemisa mboka na biso boko lo bela yango te donc vraiment avant tout sa émission to commis presque à la fin na lingi penza na tela bino vidéo moko et décompressé biso vraiment na makambo sous tolobi et matisa biso tension to se décompressé donc bota la vidéo na rotiela bino balobi que école gratuite ya Fati et Lukeli ba instituteur makamba instituteur ba komi kanda na kati ya chiki donc nazotia la bino vidéo et na otia la bino vidéo et c'est nga makasi pour botala nanu balobi que instituteur comme na kanda parce que Fatiati école gratuite donc bango masolo ba bando kozwa ezo sala masute botala eko décompresser biso donc bino mo bolandi c'est qui ça inga yango na lobaki non vraiment il fallait na partager on a bino donc ils allaient vraiment ko c'est qui ça balobi donc école gratuite Fati Aluki Aluki betu et Luki batu makamba professeur ba instituteur ba ben ba monsieur ba komi kanda bomoni monsieur wana nazo c'est bino ngo Nasima bomoni nga fâché les bana to ebite soki pona nini donc vraiment internet na ba congolais ali vraiment biloko moko pesa batu na ko sekana mawana ba kanda donc tuko to komi na suka ya émission boyebi kandenge na lobara je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc avant to suki sa boyebi ka base natika ngote base ya ngote simba 5 minutes base ya ngote salaka makambu il y a 5 minutes na respectaka baso ba lobi likambu na sala rango na suka na pesaka batu tumbote misu na pesaka bangote mais boyebi ka à travers bato nazo pesa mbote na pesaka base ya monde entier mbote donc na robandande boyebi ka na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele aza député moko faut vraiment exemple balandaye parce que yaza motema malamu ya ngwana zo salela mboka malamu et puis donc à salela rappel makambe belé na 5 minutes avec ses Ngadi na kei après na États-Unis d'Amérique pour na repé sa maman Angèle Mbote na kati ya Virginie na États-Unis d'Amérique ya avant de la 5 minutes vraiment à koki ko raté yangote donc na kei na kati ya Lubumbashi boyebi na epsa bino ke kota kanga makasi parce que batu ya Congo internet boyebi ndenge za ba méga soki mutu azo ta l'émission tina suka et pesa nga penza vraiment courage naza liboso na félicité parce que ezali jeté nazali ko pesa Jean Kalombo Mbote na kati ya Lubumbashi boyebi ke ye mutu na loba ke alobi penza donc skola ikuku donc masolo na yeza na ye yaza na Lubumbashi kuna pe azo sala masolo tout po na Ikuku Skola pour na cadre il y a 5 minutes avec ses Ngadi de ma part parce que Akoiko tika jamais représentante il y a 5 minutes il y a Clébo original azana kati mboka na azala na problème yé azo sil sama kamnyosu donc merci d'avance na Jean Kalombo na kati ya Lubumbashi na keyi na États-Unis d'Amérique lisusu pour na repesa pasteur Minga na mwasi na yeba mbote ba benga kinga bazali na souci ya mboka ko sakanate et puis ba féliciter nga makasi to solo le beleka makamba mboka donc pasteur Minga na mwasi na ye donc vraiment bozala malamu na couple na bino bozali basali na Nzambe donc merci ebele na fidélité na bino donc na keyi na epsaka bino batu ya musique ba musicien ba koma na souci mboka depuis kala iko nola zalika
Ikonola, donc grand moutou ya percussion na kati ya viva la musique aye azara na souci ya mboka et puis arataka 5 minutes te botalaka na viva balobaka batutu bazara mitu likolo kolo mais so bozu exemple ya Ikonola soko va ino zo santé penza ke moutou esala bobuleka ke banda héros Disneyland de banda akota kuna na makamba percussion ti lelo azala kaka. Non, parce que c'est sérieux. Parce que misusu au monde abandon sala na kisasa ye a azoko sala te mais sang mundele a wasoko zali maçon za maçon soko zali charpentier za charpentier. Donc tala iko inola a simba masolo na kati Héros Disneyland ti lelo azali ka kuna donc po boyeba ke azali vraiment muta sérieux. Donc iko inola ba mbote belé na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc continuer quand na fidélité na souci pe. Donc, na côté patriotisme na yo po na mboka na yo. Donc, na kosuki sana King Foreman Masala, tozali ne kuna na salle na Belgique tant présent à Betela Gibiso discours wana kitoko. Donc, yazala ki wana penza zala ki ne sengo makasi. Donc, il y a 5 minutes soga ratango ezali mawatro aratarate. Donc, King Foreman Masala bambo tebele. Donc, vraiment na sepeli à trop nenkara tobenga nara. Donc, c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi, donc j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. Comme je dis toujours, je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. N'hésitez pas à me les faire parvenir. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Il faut ma solo, Nambuchu, Tonadikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta l'aurore de la presse, le site internet Clébo Original. Mon poste César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission Sikanakat Cléboa, cœur ouvert. Donc cœur ouvert, il y a un politicien, il y a un musicien, il y a un artiste et comédien, il y a un moutounion sur Oazamalouba. Cette fois-ci, l'aurore de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré cette elle est comme un foot avec César Ngadi. Clébo Original.